99% ya basi soki tobebani na bango bakoma en couple na mutu eza que babandaka na bango deya kosolola pendant que ye ana mwasi azalaki en couple kosolola wana ndenge nini expliquer bino eza na basi mosusu ezalaka azali en couple mobali mosusu lere oyo adrage ye aorekale nde mobali wana omosusu orekale mobali wana bloke ye longola babloko na ye tout mais au moins la majorité des femmes basalaka nini basélectionnaka batalaka ata mosusu 5 baodragenga akotiaka ata moko to mibale abi oyo on sait jamais atalaka nanga en couple mais on sait jamais oyo naloba na mino eza expérience oyo nga nasali ya ke basi soko boyani na mwasi yebango ke relation na ye soko azwi mutu mosusu après yo à 90% ezala mutu eza que pendant que bozala en couple abanda de osolola na mutu wana donc mwasi kotrompe na ye nde omonaka bato biso okabani na mwasi okomprendre te kasi ko daa comme en couple te deya soki temps déjà ya koyeba mobali oyo banda kodrakaka ye pendant bozali na ye en couple boyebisanga na commentaire ce que vous en pensez surtout basi est-ce que na kosi to na lobi vérité mwasi so ayebi so na lingi oyo lisusu te ke na boyi yo ozongaka nde ayebi so sur le coup alors décision wana ezomai depuis kala etikali kaka nini temps azwa temps na ye mpo na koconfirme yango